Yaya na lobaka yango chaque fois to salaka attention papa na yo akoki kokoma ndoki na yo mama na yo akoki kokoma ndoki na yo ndeko na yo akoki kokoma ndoki na yo yaya muninga gutu koloba te likambo ya pasi yaya mwana oyo omemi 9 mois na libumu obotieti olia likam olia epesi pasi papa oyo a sacrifié mwana na ye pona kaka likolo ya mbongo mwana unique oyo abotaki na mwasi na ye et puis si pas si nous surtout et bandaki bongo na ebandela est-ce que ba chrétien na ba musulman ba koki ko balana soki ba balani e gozala ndenge nini po balobaka les coloribus and gistibus non put disputandum des problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas soki olingaka musulman ngala lingaka bouddhiste olingaka chrétienne ngala lingaka boyaya et puis simbilinga bilinga chrétienne abaya na musulman et puis simbutu mbutu suka nango ba sacrifier moi na bango yango les autres kobetela yo lelo likambu ya pasi pe ya mawa respect des morts ezalaka lisusu te yaya Luambo Makiadi Franco alias Demi à mort lopangu na ye atika na numéro 207 na au Congo référence avenue Général Mayele ba botoli bana lopangu oyo Luambo Makiadi Franco atika et pesi pasi bana na ye baleli. Je viens vers vous au nom de tous les enfants Luambo Makiadi Franco parce que nous sommes victimes d'une injustice. Au matin du 25 mai 2024, un certain huissier nommé au nom de Célestin Biaya est venu avec une forte délégation des policiers, des Koulouna, pour nous déguerpir dans notre parcelle qui se situe derrière moi, au numéro 207 au Congo, référence avenue Général Mayele. Tout le monde sait que mon feu père résidait aussi là, parce que c'était comme si sa deuxième résidence. Et moi-même, en tant que sa fille, j'ai grandi ici. Donc les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai grandi dans cette parcelle. Phénomène Koulouna continue à battre record dans la ville de Kinshasa, particulièrement Yaya Tokei awa na commune ya Kalamu, na quartier Yolo Sud, na avenue Waranga, et pas wapi ba Koulouna ba koti na polyclinique Yaya ba saccagé à kosakate ba botoli ba docteur ba infirmier ba malade ba téléphone ba juina ba télévision na mire oh pe ba viol ba sali ba viol et pas ba malade et pe si passe ya kosakate muta ko inquiéter bango azate et général ozali wapi tukozonga kana émission ya lelo ya bonjour tozana Kinshasa na commune ya Kalamu na Yolosi na veni Waranga botara ndenge bakulu na bakoti na hôpital na 13h da ba manchette da ba saccade vraiment hôpital bazi ba téléphone na kati ya hôpital bazi ba saki bazi mbongo ta botara bino moko bazi téléviseur à place les alaki awa dans ma trop vraiment phénomène Koulouna o to éviter ceux qui sont suka ndenge nini na kati ya na Kinshasa fona problème phénomène Koulouna dans ma côté na Yesu Christu abikisa batu asekwisa batu bakufa asekwisa mwana ya 12 ans asekwisa ba Lazare oyo asala 3 jours na kunda abima kasi tomona yango te toyoka na matoyi kaka tozali kondima par la foi les justes vivront par la foi. Alléluia. Kasi mvuluzi kimbangu asekwisa pe batu atambola pe likolo ya mai batu asekwisa mbutu msukutu apola yaya batemwe bazalaki pe bazali kombo ya mutu oyo asekwisa azali mwasi wana azonga envie abota bana misukutu bazali na Portugal ndeko oyo apesi témoignage alobi yango apesi na précision kutu esika bafi yango bazalaka azali soki tembe bokende kotuna tokozonga na émission ya lelo émission ya Kimbangu alamushi mutakufi 4 jours décomposé ezana bakongo awa na nzela matadi komba mama wana dina ba preuve ezali ba famille bazali soko linga na zoko sponsoriser na kopesa même mbongo atike okene kotala awa dina famille ezali libota ezali bazali na pembeni kaka ya makadamu
Il y a Lazare, tout le monde par la foi, tu es peut-être sûr que ça faux, mais ça vrai. Mais tu dis par la foi, pour nous kanga, nous avons, tu dis, il y a 10 ans, qui m'ont la moussa, 4 jours, bazoya na chipoi, makile zo tanga, ma zo tanga, qui m'ont le droit pour soloter, alors moi que nous musika peu, mais mon zoya assez poli déjà. Mais qui m'ont gagné 10 ans, la mouka, maïna makila et zongi, maman wana telemi. Kaka na dossier ya Vuluzi Kimbangu toloba bwenzulu Vuluzi Kimbangu abimeli pasteur oyo na France ayebisie tika église na ye akende bongo na nkamba ipo salela ye akoma bongo kimbangiste ngai pesi ngai mutuko so est-ce que il faudra batu bakoma ba kimbangiste to bala na idéologie kimbangisme parce que kimbangisme est idéologie ezali religion oyo ya ba noir ya ba noir o ba landa idéal ba mate ya Vuluzi Kimbangu kasi kimbangiste ya l'église. Tu vois, on peut devenir au contraire de l'idéologie à kimbangisme, mais tu n'es pas kimbangiste. Il y a expliqué, mais tu as une émission, tu as l'analyse après. Voilà. Kimbangiste était, Nazali, au sein de la réveil. La tambosi même église, il y a réveil en France, na battu 2 églises. Mais na tiki l'église, voilà, pour la instruction, il y a un volo Kimbangu. Nabanda komona ye depuis 94. Mais discernement ezalaka penza te. Po yebi biso bato to sambeli na réveil bazel to zalaka nango to yebi kaka nkolo Yesu. To Jésus balakisa biso banda ba catholique Jésus oyo ya yekeko wana to bana osambela na catholique. To ye na réveil to tikalaka na image wana ya Jésus wana. Makambo mosusu bazo talisa yo eza makambo molimo mais yo zo telemela yango na kombo ya Jésus wana. On était vraiment dans la fausseté et dans l'ignorance. To finga ba papa diangenda. To finga bango. Mais tant que tu comprendre que ezalaki ignorance na biso, ignorance pe ya ba o balakisi biso nzela ya nkolo Yesu. Vidéo moko ezali kotambola sur la toile esala liboro na Afrique du Sud précisément na Cape Town na Mada City et pa wapi ndeko mobali oyo alobi kombo na ye Serge Chimangola ye azali bongo na 50 ans aya Afrique du Sud na Cape Town depuis 2003 alobi alembi pasi eleki azali kolala bongo na balabala moyen te azoluka moyen azonga vidéo etamboli sali raja kosakana te ba sud-africain ba étranger ba andi ko klema wakasi mwana mobali oya 50 ans alobi so likomona ye azalaka bongo mingi na 6 Pointe Stadium okomona ye wana kasi tangu vidéo etamboli bato bamoni ba oh ye komona ye libanga ba ye libanga soka zwimbongo ye Long Street est le kola couloir kimbuta ya Cape Town masanga nde masanga est-ce que comme on a Serge ya solo to ya lukuta to kozongi na ngaka émission ya lelo yeah. It's just to go home. To go home. In your language, people from home. Nalingina zonga mboka. Okay. Nalingina zonga mboka. Oh, our souffrance is that. How are you, sir? I'm a Good. What is your name? My name is Serge Bangola. Where are you from? I'm from Congo DRC. Congo DRC. And when did you come to South Africa? I come 2003. How is life for you in South Africa? Life is not nice because I'm outside. Bonne vie en Afrique du Sud, vie est malamoute, qu'on soit souffrir. And how long have you been living in the street? I live in the street long time ago. Combien de temps au fan na balabala? La balabala, on a fait na balabala pendant longtemps, na balabala très longtemps. You say you want to go back home. Is that your wish? Would you like to go back home? Okay. Let's back home. I need something, but nazana besoin ya mbongo kuna bato ba moyen pour ngana songa mboka pour asufance de vie. Okay. What if people want
singa na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami, merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokole masolo et pa wapi to kutalaka pona ko solola makambo sali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Est-ce que okomi ozala na Brésil, ozala na Washington, ozala na Sydney, ozala na Paris, ozala na Anvers, ozala na Suède, na Botswana, Namibie, Éthiopie, tala émission na bino yango yo ebandi. À chaque fois que émission o ebandi ya kotala ka yango moko te pozali la seule émission, le seul programme oyo papa na mama bavandaka bazokotala pona suka lango bakosimba bongo quelque chose. Na senga bloko moko ibale avant to banda. Soki mba liboso tala biso yo au s'abonner. Ce qu'on s'abonner, comment on a été confiné bongo cloche et notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mukete kasi soki au s'abonner. Aux alipe abonner au s'abonner lelo to s'abonner kala to partageaka po masolo to metara awa et do sunga ba famille peut-être ye sungi yote mais eko sunga ndeko moko songolo et sika moko pakala. Est-ce que komi c'est que bien voilà. Yambo tobeta lisolo oyo a papa musulman, maman chrétienne, papa a sacrifié moi na ye pour na mbongo et pesi passe ya kosakala te bokota ba papa bakota ba pasteur bokota toko sola bisna bino awalelo. Est-ce que chrétien et c'est ngeli kaka ba la chrétienne musulman et c'est ngeli kaka ba la musulmane Bouddha c'est ngeli kaka ba la Bouddha to ngene pesi mbilinga. Est-ce que chrétienne to chrétien akobala muta religion mususu ta la conséquence tango ya ngwana to kosonga ka l'émission le kasi yambo to koma wana tika to développer moi 2-3 makambo oyo to kibongo na sommaire voilà. Toko banda liboso na likaba to likambo oyo ekweli bongo bana ba orphelin ya fe Luambo Makiadi Franco alias Demi à mort. Franco asala banzembu, Franco azali mutu o azali ikone ya mboka na biso ba oyo ba salba musique o ba to bakoma kolanda lelo. Il faut qu'il y ait des gens ndeke sala ndako o basali nzela na sima batu balanda lopango ya Franco ba mikolo ba yebi yango esika api azoka ngo lokola ndako ya imba na ye na numéro 207 na au Congo référence avenue Général Mayele pa parler ko fanda kutu bala na msusu bakola wana bana bafana ndako bamona ka ba yeko déguerpir bango babimisa ono ndako za kabinote ayaya bana ba botami bakoli bakoksi ba 40 ba mambimba ba 45 ans olo bandako za bango te ndako ya papa na bango na ebité c'est comme si na régime oyo ba aliko boto ba ndako mingi na ebité ministre urbanisme et habitat tala makambu o po pesi mbilinga osakala te pesi pasi bana ya Luambo baleli yoka représentante ya bana ya Luambo ndenga ali ko expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Je viens vers vous au nom de tous les enfants Luambo Makiadi Franco parce que nous sommes victimes d'une injustice. Au matin du 25 mai 2024, un certain huissier nommé au nom de Célestin Biaya est venu avec une forte délégation des policiers, des Koulouna pour nous déguerpir dans notre parcelle qui se situe derrière moi au numéro 207 au Congo, référence avenue Général Mayele. Tout le monde sait que mon feu père résidait aussi là parce que c'était comme si sa deuxième résidence. Et moi-même, en tant que sa fille, j'ai grandi ici. Donc, les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai grandi dans cette parcelle. Donc, voilà, je viens demander secours à notre président de la République, M. Fachi Béton, et à la première dame, Maman Denise, à la première ministre de l'affaire foncière et le ministre de justice. Je vous implore
Et je vous demande si vraiment vous pouvez nous aider à résoudre ce problème pour qu'on puisse nous remettre dans nos droits. Sikoyo, en tout cas, papa, maman, bozo landa biso, lupango eza bana ya Luambo Makiadi Franco, o atiki liango bana. Ba escro ba bimi ba ye po ba déguerpir bana première fois. Deuxième fois sous ba ye ba bimi si bango ba buki biloko. Mais sikoyo tango bango bazo continuer ko harceler bino, ko nyokola bino, na bango lupango bango ba somitande ba ko casser wana. Est-ce que ba yebi ata lupango ngo ezana autant de chambres, ezana autant mais ka tout la biloko nyoso wana te. Ba yebi eloko moko te. Ba lobi ba somba lupango libanda. En 2021. En 2021. Bino bosa ba document 77. Voilà. Mais ça c'est compliqué, maman Sonia. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est que boza wapi. Toza libanda tozola la ka libanda awa. Ba soda bazana kacha lopangu tozola libanda. Ba lobi moyen kokota ezalité. Donc ba sceller lopangu, ba sceller lopangu. C'est pas possible. Ba sceller lopangu. En tout cas, likambo, je pense que eza likambo il faut batu nyo soit musique batelema parce que eza normalité. Et puis je pense que na soto bito landa ata ba OK jazz aboti ba biloko aboti ba nebele oyo kutu il faut ba ça ata marche. Sikoyo na kati wana boza soutenu te. Non, toza soutenu te. Toza soutenu te. Makamyo surtout to salango biso moko. Toza soutenu te. Ma démarche ni nango bino bo entamé déjà. Oyo peut-être pour na bo luka bo sala quelque chose. Pour na moni bo sa pe makam na français makasi. Toza sala makam na français te. Bon, au moni pe mbamboka na biso oyo esengeli pe kaka moi makoki. Déjà tant to bandaki tant bayaki to dépensaki moi ebele. Nde sikoyo toza na parquet nde sikoyo mutu akokata makambo. Siko batu wana o basombi lupangu wana. Est-ce que ozana ba photo na bango? Bozana boyebi pena ko identifier bango bavanda ka wapi, basala ka wapi parce que photo lukato yeba. Oui. Nayebi pardon, nazana ba photo na bango. Il y a un certain maître Lumeya azalaka honorable en 2012-18 je crois. Ezana huissier Oyayaki Célestin Biaï, quelque chose comme ça. Na oyo alobi azali propriétaire à Somba qui oya tekeli batu kombo na ye ndongo mpela mpesa shoki Jean-Pierre. Bazaka na mo mandat d'amener bozalango eloko te batindela biso mandat d'amener te eloko moko te. Bandeko na ngai ça fait mal. Et je pense que eza ba jeter eza ba aventure te dans la minute oyo bino moko accès na ndako na bino moko ezate bilambe bungi donc ba dégarpir bino ba cassure ba yibi nyonso. Alors message na yo na population congolaise parce que je pense que na nyonso papa sali eloko ni nango yo ki ko loba pona vraiment ba zwa bato bongo ba lukela bango solution. Bon, nga nakoki koloba mutoki ya mutu ata ozwi yango oke nango musika te. Alors natiki nyoso tu na maboko ya Nzambe. Nayebi ke Nzambe oyo ya ba orphelin na ba orpheline akobundela ngai. Voilà. Oh là là, donc Nzambe ya ba orphelin na ba orpheline akobundela bango. Alors comprenez que c'est vraiment un problème. Comprenez qu'il y a un problème très grave, bana bazali banda, et surtout qu'il y a un héritage na bango. Comment ça se fait que mutu oyo aye atindi batu atindi babimisa ba orphelin na niveau wana? En tout cas, je pense que aux uns aux autres, même na ba partenaire batu mususo bazolanda ba luka ko sa quelque chose, batu amayele ba sangana na ba Luambo ba luka ba trouver ba solution pour na ba zongana ndako na bango. Alors pour na wana siko soki balingi ba atteindre yo eloko nyoko sala. Bon, soki balingi ba atteindre nga na vandika libosa lopango awa nazolala nazolamuka kaka wana. Heureusement que ba voisin na biso baza malamu. Donc voilà, ceux qui batu balingi ba monanga na libanda.
na avenue 207 au Congo, na principale. Merci. Donc, on est venu au Congo, la principale. Et puis, je pense que tant qu'on a la moto, na taxi, na zaki na eu peine kuna na lobby, boti kanga na venu Luambo Maki a dit. Ah, d'accord, Luambo Maki, ça veut dire que c'est une référence déjà. Ça veut dire que c'est une référence, non? Effectivement, c'est une référence parce que Ezalaki Ndaku na epe a mi balé, Azaki na deux résidences, donc c'est-à-dire Oya Limité, na Oya Ipen. Oya Limité, na Oya Ipen. Oya Loko, ils ont déjà la référence. Oh, bah, lobby que non, Tikanga Liboso Ndaku à Luambo Maki, en face à Luambo Maki, à côté à Luambo Maki a dit. Comment ça se fait que Moutupena a eu courage? A su courage penza, ameli ba courage ne belé, ayi penza abimisi penza batu. Est-ce que phénomène kuluna na Kinshasa au lieu banda ko diminer ka sezali ko sila. Comment est-ce que ba policier o ba tie chasse à l'homme ba kanga ba kuluna, bazo kanga ba kuluna te ba kanga ba innocent. Et comme na Kinshasa ba mona mutu ana rasta te soki mutu ana rasta ba mona lokola kuluna nana esible que soki mutu ana rasta ta kuluna vous devez sortir dans pays musu mona commerce que mutali est-ce que soki mutu tie lokalito yo alexika ata kuluna soki moni mona mbala kangi suki ata kuluna non. On doit faire la part des choses. Et puis si milinga tala ba kuluna ya solo ba sala ba dégâts awa ya na commune ya Kalamu na quartier Yolo Sud na avenue Waranga et pas wapi polyclinique mo sala kawada ba kuluna ba côté la carte ya ba sakaja polyclinique ba yiba ba télévision ba yiba na ba kiss na ba seringue ba zo ba téléphone ya ba docteur ya ba infirmier na ba malade ba viola ba tout ba viola ba infirmier ba viola ba malade et puis si milinga est-ce que Pulusu Mukonde ya Pulusu ya ville ya Kinshasa aza au courant ya makambu oyo soka aza au courant te botindela ye image oyo amona qu'est-ce qui s'est passé pesi passe na commune ya Kalamu ba saccager polyclinique bo soki pe ozuli kama yo kuluna musali bongo okoyaka na polyclinique yango sikuma be koti bongo sa ndenge nini randa image oyo ya bonjour tozana Kinshasa na commune ya Kalamu na Yolosi na veni Waranga botara ndenge bakulu na bakoti na hôpital na 13h da ba machette da ba saccade vraiment hôpital bazi ba téléphone na kati ya hôpital bazi ba saki bazi mbongo ta botara bino moko bazi téléviseur à place les alaki awa dans ma trop vraiment phénomène na kuluna o to éviter ce qui to suka ndenge nini na kati ya na Kinshasa fona problème phénomène kuluna dans ba koti tina kati awa bazi ba téléphone ya bata maladi awa vraiment dans ma trop vraiment dans ya auto filmer au pendant sango et pendant partout vidéo et pendant partout na Kinshasa vraiment maman et là on est le cas basé là on est vraiment ma trop vraiment au monde va tout téléphone à maman va qu'elle dans comment ok merci maman Zamba Pambolo pour l'interview vraiment gouvernement vos en soin pour un phénomène au kuluna c'est trop ba comité na ba hôpitaux donc après vraiment toi na yolo Zamba Pambolo bino Nali ko sala commentaire mingi te kasi ndeko oyo expliquer comment est-ce que batu oyo so parmi batu oyo vuluzi kimbangu ala Musa misusu ba trace tango zali photo zali image zali batu oyo ba kolo famille ya mwasi oyo vuluzi kimbangu ala Musa ezali mwasi wana kufaka asali 4 jours à poli déjà mais vuluzi kimbangu azong sela bomoi mwasi yango abala abota kutu bana na yeba bana musu bazali na Portugal ngam lobi yango te tala ye wana aliko expliquer preuve palpable ya mvuluzu kimbangu landa Jésus a sala 2 miracles oyo na génération na na tango wana mutu moko sala ngote na kopesa 2 miracles wana tango so kopesa ngatorte ba contre à Jésus même ba Jean-Baptiste ba bane ko sala ba miracle ndenge na ndenge danger ko sakana te même na public Jean-Baptiste a dit na public oleka Jésus a qui même public na ye a pesi pas Jésus mais l'autre on il a dit que Jésus a qui plus que bango parce que Jésus a la moussa qui Lazare ou a kufa qui 3 jours c'est ba kundi déjà na samabele et Jésus a gagné que Lazare sort
miracle ndenge wana mutu akosala ngo aza te à part oyo baapôtre mosusu na baprophète mosusu lokola bande kosala mutu akufika siko ntango so ayaki apike crise akendeki ne loin te ye asimbi eboba alamuki mais jésus asali oyo mutu bakundi na sa mabele premier miracle eza danger ke aza plus que bango deuxième miracle oyo jésus asali oyo bango bakosala ngo te jésus atambolaki likolo ya mai pierre akamwe pierre mpe azalaki puissant amekaki mais akweyaki ameli mai jésus alobi lomba wana toza ndenge moko na yo te oza na foi ya moke deux miracles wana yango tolakisaki jésus azalaki monene koleka bato wana mais lelo nga nazoyebi biso ya kimbangu alamusi moto akufi 4 jours décomposé eza na bakongo awa na nzela matadi komba mama wana dina bapreve ezali bafamille ne bazali soko olingi nga nazo kosponsorize yo nakopesa meme mbongo ya tike okende kotala awa dina famille ezali libotane ezali bazali na pembeni kaka ya makadamu ya oyo ya Lazare tozondima ngo par la foi toyebi te soki eza faux ou eza vrai mais tondimi par la foi mpo mokanda wana oza nango tondimi ya dina ezali awa kimbango alamusa 4 jours bazoyani na chipoi makila ezotanga mai ezotanga kimbango alobi oyo akoka solo te alongo akende mosika mpo ebembe moko ezoya awa se poli déjà mais kimbango agangi dina lamuka mai na makila ezongi mama wana telemi abali aboti bana mimi mosusu baza na baportugal mboka nizali awa na bakongo pembe na matadi komone dina kanga yango kimbangu awa na lutendele awa c'est même pas 12 km à ville à Kinshasa babwaki na mai na babelge bakangi na tono bakangi na basinga bakotisa na sa mai mais kimbangu abimi likolo mai atia loboko bazo traverser lokolo na ye likolo ya mabanga ti lelo etika les alliés soko le bina mema yo même na journaliste na kela chose alliés comment se fait-il biso africain et loko ezali ya biso avec ba preuve ezali awa tozondima oyo eza musika oyo tozondima par la foi soki tokei na justice na guerre de religion tokei na justice basambisa biso yo ozodefendre makambo wana ya bato wana nga na odefendre makambo eza ya réalité nga na ozala na bapreuve yo ozala na preuve te baokanga yo ke makala kaka na dossier ya Mvuluzi Kimbangu na France pasteur oyo alobi Mvuluzi Kimbangu abimelaki ye ayebisi ye atika bongo église na ye akene nkamba abanda kosalela ye akoma kimbangiste. Moi je n'ai pas compris, est-ce que kimbangiste eza idéologie to idéologie ya Mvuluzi Kimbangu eza kimbangisme? Est-ce que religion africaine ezalaka kimbangisme to eza kimbangiste? Est-ce qu'il faudrait ko ba kimbangiste ou beto na kimbangisme idéologie ya Mvuluzi Kimbangu wana pesinga mwa mutuko so parce que on peut pas être kimbangiste mais osala kimbangisme. Est-ce que vous comprenez différence entre kimbangisme na kimbangiste? Kimbangisme ezali lokola bouddhisme, ezali lokola christianisme, ezali lokola ba musulman. Vous comprenez po ndenge toyoka balobaka continent na continent et ça na idéologie nango, ça na religion nango. Ba occidentaux ba na christianisme, ba asiatique ba na bouddhisme, ba na susu. Ba musulman ba appelle oya bango et consort biso na Afrique qui paraît à kimbangisme. C'est vrai ou c'est faux, ça j'ai pas confiance parce que dans la précision té mais yo kana un témoignage à pasteur oyo peut-être écopé ça y occasion aux moi idée il y a quelque chose dans l'anda. C'est bon. Bonjour Nazan de Konabino Anaclé Ndalareil, na France. Nazan témoignage moko na lingina pesa na kombo ya Mvuluzi Kimbangu. Ngai na zaki mangiste te nazali kosambela na réveil. Na tambosi même église ya réveil en France na bâti 2 églises. Mais na tiki l'église wana pour na instruction ya Mvuluzi Kimbangu. Na banda komona ye depuis 94. Mais discernement ezalaka penza te. Po yebi biso bato tosambeli na réveil bazel tozalaka nango toyebi kaka nkolo Yesu. To Jésus balakisa biso banda ba catholique Jésus oyo ya yekeko wana to bana osambela na catholique to na réveil to tikalaka na image wana ya Jésus wana makambo mosusu bazo talisa yo eza makambo molimo mais yo zo telemela yango na kombo ya Jésus wana. On était vraiment dans la fausseté et dans l'ignorance. To finga ba papa diangenda to finga bango
Mais tant que tu comprendre que c'est une ignorance, na biso, ignorance fait à baou balaxi biso nzela, ya kolo yesu, tu yaka kusenga babu limbisi. Na mona ebele, oyo papa Simon Mbango alakisanga. Soki naza na problème ya makasi, amona na kaya kwa sa intervention. Mais nazoko zala bref, na pesa biloko misato oyo ya suka oyo na moni. 2 ans passés, na lali, nazolota ndoto, bazolo bananga fona ki nkamba. Ngasko nazo tuna muto azolo bananga kende nkamba. Mutamonde nazwe naiba ki malamu ti abi faut que nkamba, faut que nkamba. Na komi na nkamba bayaminga imalamu bakotisi nga na muzole. Tangu na koti na muzole tozalaki na groupe ba tosali neti mulongo mutu na mutu azoleka na e place ba exposa corps ya mvulusi pe otali tangu ekomi tour na ngai mvulusi alamuki esika ba exposa corps na alamuki avandi azuma boko na yemi bale abendinga na misapi oyo doki boye asiminga na misapi bandio loba nanga makambo mais makambo loba nanga tangu na lamuki na retenate esengela kina kinde na takoma na kamba 2 ans passés mais na yena kisasa na kutani na makambo ebele na kokaki lisusu kokoma kamba te. Église à réveil na tiki ya ndenge nini 13 ans na tambosi yango mukomsu na lai na olota ndoto nazokinde teya nazana bible nazotambola na nzela nyoka swinga na mukunza mina bi tata nzambe ngana bible nazokinde teya maluba na bino ndenge ni nyoka swanga mbala moko liboso na ngezalaki na mama moko. Mama ngo alakisinga ibo tala kuna na baluki na sima na tali mvulusi. Alobi nanga kokende lisusu kuna te place ozokende zonyoka mapambo zozo eloko te. Landa ngai na kopesa yo mosala mosusu. Na muki boye ezalaki ndoto. Na yebi ndenge alobelaka ngai. Nazwaki ta ya kubondela pi na vandisaki mo ba mpaka na lingomba na ebisi bango pona ngai ta na nga awa esili. Na meiko expliquer mikolo oyo bazalaki ya quand même na yebi maloba na tata nzambe na tika église wana oyo na bati 13 ans ti lelo ezali na tika yango. Eloko na yako mona il y a une semaine passée na lali na komi na nkamba to vandi na papa Simon Mbango kiangani ba servir biso na table biloko ba servaki biso ezalaki légumes ndunda na bakwanga bakati kati fale to lia na ngai na papa Simon Mbango kiangani to limito banda ko lia kaka boye mutu moko aye koyebisa papa Simon Mbango na litoi azoyebisa ye ke papa mokonza bule ba américain bazoya baze ebele bazoya baza 300 bazoya baza na nzela. Papa Simon Mbango kianga na yebisi mutu wana likambo te bobongisa ba place pona bango mutu wana tango akei papa Simon Mbango yebisi ngai abengi ngai ba américain bazoya ba place bake bongisa soki ekokoka te ngana kozala obligé na zonga na kende vanda kisasa na yaka kaka koya yo moni ndenge nini. Donc papa Simon Mbango kianga na zolo bananga ke bake bongisa ba place pona ba américain soki ba place yango ekokite ye fazonga kisasa ayaka kaka koya na nkamba po atika pe ndako na ye pona ba américain bavanda atuni yo moni ndenge nini ngana mokonza bule yo nde buto ye bino nde boyebi nyonso ngana zana eloko na kuloba te. Mbala moko balakisi biso image siko ba américain ngo bazoya nkamba bazotambola makolo donc na nzela plein bazaki 300
plein de gens. Mindele. Balaxi biso baton, bazoye en kamba, 300. Ndena la muki boye, ndoto. Donc, nous avons fait ce témoignage où nous avons kimbangiste. Na kominde kimbangiste na molimo. Avant na yana kukota na lisanga l'église kimbangiste parce que tant mingi na lalaka na lotaka na lati vert blanc. Na lati vert blanc. Ndenge kaka bango moko baloba ki bana na bango ebele baza libanda. Ndeko na ngai nazalaki pe mutatembe parce que na teye évangile na réveil. Nazalaki jamais pour accepter baya kolobananga makambo ya kimbango. Mais on était dans le faux. Les gens nous ont confirmé yango que papa Simon Kimbangu qui a gagné azali nzambe molimo mosantu. O na ngoye kolobana biso yango wana. Tellement makambo ezebele soki bandi kozongela ngai na kozanga te kosala susu video mosusu po na lendi sabande ko mosusu. Merci mingi pour la bande nyonso oyo bako landa vidéo na yebi ki mingi bakomona nga liboma mais ça problème té. Eza problème té olata nga na nzoto té. Mais vérité ya kama malembe tant vérité ko atteindre bango bako se repentir. Merci. Tolongwa na France, tokende bongo na Afrique du Sud, précisément na Cape Town, na Mada City, yaya. Vidéo moko zali kotambola partout, bato distribuer yango lokola nguba epai wapi mwana mobali to papa oyo na kombo ya Serge ye alobi kombo na Serge Chimangola ye azali bongo na 50 ans ayamboko na 2003. Abanda kena Cape Town bi alembi pasi ye pasi na ye ezali asenga te me pasi na ye ezali azoko la libanda aebite quoi faire calculer sikobo akokisi 50 ans mais na 2003 azaki na agine seroir et simbite ala la kalibanda nene comment est-ce que communauté congolaise ezali na Cape Town ba ko s'occuper na été ya tango vidéo wana etambo sur la toile muta filma ki yango azali anglophone ati yango na réseaux sociaux to moni yango apesa kombo azali koloba sans pudeur. À la titeni wana aliko bunda ko baluka côté à 6 points stadium côté à stade ozali à Cape Town parce qu'on peut seulement quelque chose on a besoin bazongi c'est à Kinshasa ya congolais te même étranger anglophone moka juillet à sombelier biloko na shop à sombelier biloko na shop na magasin supermarché à pesier alia kasi vidéo wana tango sali rage na réseaux sociaux ya batu batali yango balobi me mutu oyo azambilinga babenga kai libanga libanga batu bayebi babino ye mutu ya kwiti ya kosakarate mutu ya kwiti soka zui mbongo asalima kayuma libanga zui ye kaka na Long Street yali couloir lokola na Kisaso benga lokola Château Rouge lokola Matonge lokola couloir kimbuta la Kinshasa isika ambiance efandaka ba Chelsea basalaka bokezaka nyoso azika mbongo ye kaka mbangu kuna na Long Street alors sikoyo eza faute nene ala la libanda on ne sait pas yokana nuye moko na zo expliquer awa na beza zonga bazoko poser ba question pas anglophone ye azoko loba yango en anglais et puis la lingala bolanda yango et puis to zonga pour continuer suivez. Help me is just to go home. To go home. In your language, people from home. Nalingina zonga mboka. Okay. Nalingina zonga mboka. Oh, our souffrance is that. How are you, sir? I'm okay. Good. What is your name? My name is Serge Chimangola. Where are you from? I'm from Congo DRC. Congo DRC. And when did you come to South Africa? I come 2003. How is life for you in South Africa? Life is not nice because I'm outside. Bonne vie en Afrique du Sud, vie est malamu te, qu'on soit souffrir. And how long have you been living in the street? I live in the street long time ago. Combien de temps au fan na balabala, na balabala pendant longtemps, na balabala très longtemps. You say you want to go back home. Is that your wish? Would you like to go back home? Okay. Let's back home. I need something, but nazana besoin ya mbongo kuna
ba moyen pour ngana zonga mbomboka pour souffrance de vie. Okay. What if people want to donate to buy you a ticket to go back home? Soki bato balingi ba somsa mbongo ba sombela o ticket ozonga mboka okolinga yango wala sud africain mto otuna. Your brothers in Joburg. Azana frère na ye na Johannesburg. Est-ce que ndeko ya Serge à Johannesburg ozomona ba le cas? Okay. How is the treatment in the streets with people? How do you feel about living in the streets? It's cold. Yes. It's cold. Okay. And how is the survival? Oyo ka ndenge ita yo fana na balabala na malili oyo za makash na Afrique du Sud awa. So ezate. We get food on the street. In the street. Est-ce que Oliaka bien? Oh non, on a liaka bien, Oliaka on mbongo na bloka la balabala ndingo wa kosenga so ya mwani mboka watu bien ata muta komi shege Olia me kolia et la problème tu leka étape pour Olia. Est-ce que komi? When you think about them? I miss them. Otika famille kuna, o papa kufa, mama kufa. Est-ce que au kanisa ka famille na yo aibita sangi réponse. I mean, what would you like people to help you with? To help me? Yeah. Olingi batu ba ide ondenge nini? Asa lo baki ko déjà linya zonga. Can you maybe speak in your language with people? Lo basi ko na mnoko na bino. The request is Lo balinga. na zonga mboka. Okay. Na zonga mboka. Our souffrance is that. Hope people from Congolese will see this video and get to help you. Where can people find you? What? The people will find me here on the road. If not here, where else can people find you? Stadium. Okay, let me go get you food. Let's go. Voilà, toke na zola yo video ko ya kulia wala siko voilà ba continue na shop ba continue na shop na magasin supermarché donc bazumwa lipa azumwa lipa azubude ya yo lingo zonga mboka na Congo kolia ma pain coupé boy kolia Albanie na ebité na sucre ya munene boy ya 2 litres est-ce que ba boudé ya minene ba salami ya munene boy koka okozwa yango na ebité bon voilà ezali un peu ndengo wana kasi ndeko bozo mona wana biko na Serge Chimangola tango vidéo ekomi viral na réseaux sociaux panzani ba commentaire ebele ba bengi na ko libanga ba benga libanga bon libanga ça peut être nickname sobriquet ba pesa libanga abi oyo mama na Tintin na ebité soka zumbongo ngamuti na lobi yango te ba commentaire ça presse ba groupe WhatsApp nyonso tout soka zumbongo musala ke na Long Street na sino Long Street za veni moka mulaisa na Cape Town eza lokola ba Château Rouge ya lokola ba Matonge et cité d'ambiance ko ya lokola couloir Kimbuta na Kinshasa donc ils sont à Zimbongo na et si la rala masanga kuna ngalo lobi yango te ba commentaire zali partout alobi azana ndeko na ye na Johannesburg na ebite soki ndeko na ko mona vidéo o botindela ye bon ngaipe ata obengi na ebite na kozwa ye wapi mais ça na Cape Town bi boko mona facilement na côté Cape Town Stadium donc o alinga aider so contacter biso to koluka moyen kaka pona to mona ndeko est-ce que soka Zimbongo wana akozonga ya solo tala kunseki tala kumamba oto loba kite tolobi voilà ya to kometela osika bo lisolo oyo la lingo la nanga attentivement na ebité ba pasteur ba lia ba pasteur bokota ba sali bokota ba chrétien bokota ba musulman bokota ba bouddhiste bokota ba tunyo surtout parce que radio lokole et ça le seul programme la seule émission oyo sangisaka biso nyoso tout ozala mutu ya PPRD ozala mutu ya SID ozala mutu ya IDPS ozala mutu ya Vita Imana Manchester Juve biso tout okuzana awa la radio lokole te est-ce que komi voilà mais na banda lisolo o la rotuna mutuna est-ce que un chrétien akoko bala une musulmane to un musulman akoko bala une chrétienne to chrétienne akoko bala mutu ya région mususu nga epesi nga mutu kozo pour lobaka de coloribus angistibus non put disputandum et papa fisto obali ko lobaki latin na lobate nini yo tanga latin filote otanga latin na la classe tete moi mi ko to zoala to apprendre apprentissage de coloribus angistibus non put disputandum là ça me rappelle encore mon frère Patrick Milambo que je salue en passant tant de temps à classe balegisi liboso abi yako sambela oh na sambela yako sambela et puis ça met en français ça met en français ça va
abiyaya na ko sala bango aventure awa ngala ko sala na français na passé simple abandi noble Seigneur Jésus, lorsque vous fûtes venus, nous fûmes sans effort, que vous nous épatâtes point. Amen. On s'en dirait, passé simple. Gros coucou à toi, Patrick Milamo. Voilà. Il y avait une jeune fille, dans la famille chrétienne, papa chrétien, maman chrétienne, bakola na église, bon, basambela kana bango, akenda kala o jeune fille oyo, abandé ko ça la coupe et couture, n'est-ce pas? Alekaka nzela makolo esika lekaka la kenda cour na ya couture, tanga silisi azokende ko ça la stage na atelier moko songolo. Et sika lekaka wana, il y avait un jeune garçon wana, il est parti ça y est qui est là si université azalaki assistant, il y a avocat moko songolo de la place to tanga ba kombote ma dobete le solo. Alors qui assistant, il y a avocat moko songolo. Donc en fait abalé l'assistant tant que j'ai aussi la peut-être il pour comment mettre avocat mais awa il y a assistant, il y a avocat. Et si quand jeune fille a les caca chaque fois les caca devant le port de Bangwana et ça là avoir coïncidence sur les qui wana à coûte la ramingi na jeune garçon a bon so mutumbali boso deuxième fois a bandi ko s'intéresser parce que la fille était vraiment jolie moi la moko trop respectueuse akenda ka jumsu garçon à la ndie a bandi ko solo la na solo na ka ndeze la ka solo li akeko tika etina atelier sika oyo a sala ka stage na ye ya couture atikene ba sololi et comme il peut moko je me suis kozwai est-ce que bokomi hein c'est que bien donc babani sikoyo relation na bango ndengo wana mwana mobala tunate soki fi asambelaka wapi mwana mwasi pe atunate soki mwana mbali asambelaka wapi mais relation na bango ebandi kito c'était très bien okoyeba pete do baza ensemble lui d'ailleurs boyebi que biso to ba camarade musulman on appelle la camarade musulman on appelle la camarade bouddhiste on appelle la camarade pe nganga on appelle la camarade pe spirituel on appelle la camarade pe pasteur za mukli za ndingo normal mais ba ka mariage nde yango pe sa mutuko so yango pe lokola at mariage za mambebele ko bala ka bonta bate soko lingo bala bosa la mariage boke ne bosa ba benga ngo test nini wana yeba soki moi to za groupe sanguin nini est-ce que moi si aza AA soki moi ça za AA yo pe fo za AA bala AA soki moi si aza AS yo za AA e go simba mwanda mteba docteur o simba te moi si AS yo za AA boko balana mais soki moi si aza AS yo pe oza AS. Ça la attention, mariage on a risqué 90% il y a libéré S OPS et ça il dit SS drépanocytose il y a drépanocytose il y a un peu ça va mbilinga mbini oh papa fistaro ba quitter à lobby papa fiston il y a ba makamlo so bonete na ba makamlo so ça culture générale tatanga otangi biso avant de présenter mais surtout tanga ka l'autre lobanini allez mwana oya yena boy papa rolwa boy sala boy oyo zakisini balobakadeni aye yaya ke kuna tali abino ça va o babenga ngo boy c'est ça radio locale toute une grande équipe oyo sala ka to leke boy yango wana to toucher à toi to yeba yo to loba tu as la conviction surtout yebi yango te tu as clair que to yebiti est-ce qu'au commis hein c'est que bien voilà. Tant qu'on va dire relation amoureuse dans le consommer au fil du temps, les jeunes hommes étaient sérieux avec la fille était sérieuse pour bref, bah quoi aboutir na mariage. Alors, et là comme un garçon va dire que sa fille wana est chrétienne que papa nangai aza musulman. Yosa chrétienne. Moi mbala ça non papa nanga aza musulman. Est-ce que ko boulete? Et ça qui un message mo codé. Bon, ngaso de singa ngo on musulman et que ngana mona mwasi mbala singa musulman na ko bulo nanu mbala musulman d'abord ba musulman pas la bango polygamie ça a problème té ba musulman lo barango au cause la base ata 10 mais condition que au traité bango ndenge moko o linga bango so ndenge moko biso ba chrétien mwasi moko mobali moko na éviter bona mwasi so comprendre quitter ton nini mais musulman elaxi makambu sebele
na habité na sa musulman ali awa toujours tout comme tema ba te parce que mission o eza ya ba tout nyonso tout ezaka na lobaka ba soki na lobi peut-être na sa rong ba l'anglais to na tout ki mutema mwanda mu bogoni me ndeko to yokaka ba musulman ba la bango ba sebele ba sala ba à part ko sambela ba sala ba numéro spécial oya bango mo je ne peux pas rentrer dans ba détail wana. Mais jeune garçon m'a dit que ça moi si oyo papa langa sa musulman papa la musulman moko yo mo zanani anlo ba yemo roté bref toi le papa musulman basala ki mariage coutumier ba parents ba yepé consort ba sali pe la civile siko religieux moyen salama ezate ba okende wapi est-ce que un musulman a relinga a côté église parce la mariage a relingate est-ce que un chrétien peut ou une chrétienne a kolinga pe ya ke robala na rapport à musulman tala kunseki tala kumamba et si kama be ekotaki bref ça va ba suika na mariage civil. Le jeune garçon n'avait pas une voiture alors qui assistait à un avocat. Alors au fil du temps tango balani une année 2 ans bazunda kuno bango bandi ko fanda jeune fille petango pe stage pe sili nzamba sungi mobali pa sungi asali pe afungoli atelier ya yemoko azui pe na moi de travailleurs bandi ko travailler ça va aller ko évoluer mobala ke ndara musane ya assistant avocat yeko to akena atelier ba botra bango ka mwana bango wana moko habité babaksaki te pona ni on ne sait pas mais mwana ngoya mobali fils unique a commencé déjà 17 ans. Donc ce qui boboti moi la moko, moi la coxi 17 ans. Moussa zoya te ce qu'il y a un problème à moins que boyo kana ndengwana. On va pas rentrer dans les détails wana. Mais parce que na moi la moko wana. Alors, avant moi la 17 ans, je vous ai dit que la femme était chrétienne, Mobal était musulman. Musulman on peut akenarane pe église, akenarane pe mosquée. Et azara bon, atika ko lobate ka musulman, mais mon père est musulman. Moi, si tu es chrétienne, une église, chaque dimanche, à ce moment là, l'église console ou je vais kozonga. Donc, à Kenya na moi na banda de âge 0 ti ta moi na 15 ans. Ba Kenya na l'église. Ta 15 ans, allez papa na ya lobino. Papa na nga musulman. Oh, yo so ba papa na yo moko. Papa na nga musulman, donc moi na nga ko l'église ba chrétienne ti, a ko ne sukuna ti. Oh. Ah que n'était moi peut-être moi maman mais moi na to bana okene bana kalati a comme âge oso peksa que ne pas noter alors que n'était il faut que l'église soit musulman église soit musulman que ne pene ni papa pe que na l'église oante avant de rappeler yi mon ndengwana bon maman pas tosi maloba papa maman ko que l'église yemoko atika na moi so maman que église moi na dimanche wana atika la kana papa na bango pas de souci papa na n'est-ce pas oui au fil du temps et comme si moko papa ju moi on a 17 ans ba bimba ke réunion tant ba ke réunion ba 2 heures du temps 3 états ba ko zonga tant ba zonga boy ah moi maman ko tuna moi ba uti wapi moi na bi ato uti pa été papa bendi moi na matoi kolobate siko kendaka kolobate sika to kendaka ta mama tunyo ndenge ni yaya pona nini ko yebisa mwana soki maman na ya tuni loko alobate ozo kota ina mutu ya bana et vice versa. Il y a certaines mamans aussi. Certaines mamans mona atana ba secret na mwana esi mwana soki papa na tuni kolobate to lobaboy. Non, il faut faire très attention. Très attention. Mwana il faut mona papa za saint, maman za sainte. Donc le kuta kutute yebisaka mwana vérité. Moi na face à la bolungo ya maman na papa ndenge moko secret ko ça entre papa na mwana to papa mwana na maman est-ce que bokomi to soli kaka pembe ce qui mwana utira na papa ye mwana sikoyo ayo sa maman ah maman on va être riche hein? Maman on va être riche très bientôt on va être riche on sera très riche oh maman si on sera très riche alors comment ton père travaille. Moi, je travaille. Nous sommes déjà riches, non? Est-ce que tu ne manges pas? Tu ne manges pas? Tu ne dors pas bien? On est déjà riches. Non, on va encore être riches davantage. Ah. Mais la maman ne comprenait plus rien, mais alors regardez quand elle maîtrise. Maman pas que Moussa, n'a pas que Moussa. Normalement, on n'a pas que des classes caranaises à la carne. Il y a eu un jour, moi, na papa, tangu moi, na eko zonga, moi, on dirait,
azo manifester ba douleur net na libumu basala ki mwana nini on ne sait pas. Ah maman moni ki mais moi non ça ne va pas na zongi mo sima chaque fois papa alors que ni réunion na mwana wana soki ba zongi mwana bana wana loko mo ya sika soit cell phone ya sika soit elamba ya sika ya cher alors donc eloko tout ya sika jour oyo moi tant que basonga na mwana zoka libum en fait azoko loba eloko azoka te mais ozomona que mwana zoka libum patanga loba simba libum c'est comme ça au final c'est comme si quelque chose ne va pas basali mwana onini jour ngo wana papa sombela ki e moto asombela ki e moto na éviter moto ngo ya ye toi azwa wewa apesa ka transport on sait pas même jour wana papa asombela ki e moto papa yo sombela mwana moto yo mo osana moto te yo mo osana mutu ka sombela mwana moto ata balinga ka mwana papa ma est-ce boko mbo sosola maman qui est pas moi mais mon fils qu'est-ce qu'il ne va pas là on ça bientôt na ça nga bien on ça bien mais on solela libumu ouais c'est là le muté attends le muté mais manifestation na mona kinga mu ko ça bien ti moi na côte na chambre so ngaka ko lobate maman tu ni papa mais moi na o ke na kana wapi moi na zo mona d'ailleurs au sommet non au sommet moto pour ça na ngoni te asa moi na ngai na ko sommet ina so ndinge talioté bébé ka ba regarde ba papa mais si on a la nina abino ça va passer pas un problème tant balali e comme il est malade à ma casse na butu ba 22h 23h moi na gangi moi était maman est comme non moi na tika moi na ngabo été azu moi là que l'hôpital papa boy hôtel tika ça va passer ça va passer dans moi na hôtel tika ça va passer ça va balali na tongo c'est le là et s'est calmé ça va maman papa pa ke musala maman paye ake musala moi la soa tika laki azu moto akei bien ça pas que il a 17 ans non un jeune garçon déjà akei na ye mbala mo avec mon téléphone dernier appel na sola kina papa na boso pe maman na bango abengi no nini no ba parents moi na kingani boya awa na hôpital ouais 7e brisarani Saint-Joseph moi na bino asali accident na moto moi c'est l'accident maman tiki musala papa yé ba l'hôpital na Saint-Joseph wana ba côté kuna urgence ni kuna moi na accident qui grave kingo bukani ba ko bukani moi na sana coma moi na côté coma moto ye osobele moto ayeko no busa moto ngo jour nini abali busa moto ne reli tala moi na sko mabulukeli moi na côté coma maman que t'es ma chrétienne koto prière koto et fata ça ba prière na ndenge na ye comment ta route comment papa lui non ça va passer jour à liboso jour ya mibale 3e jour 4e jour moi na comment à la mukate moi na akufa na comment wana moi na kufi basali matanga ko soka ndeza la kaba basali matanga. Allez, 2 mois seulement après ma taba kundi mwana papa pafuki asombi jeep ya sika asombi na ndaku ba bongo zaka yango na ebite mbongo ya kisi to kisi ya mbongo wala kisi mutu ale mbala moko pafuki na ebite za ndeni mama sikoyo ndire azaki na ba sensation déjà mais moi na wana ko libum passe qu'est-ce qui se passe ça sobele moto bo siko moto ngo siko bon moto ngo ne siko daki moto bo mona kufala ngo to ne siko ye asombi lupangu na mutu kwa sika ebike mama oyo aboyi ko kene na ndako kwa sika abingana okuta ndako kwa sika wana te mutu ka ona matango te mama pake ayebisi mama na bangote mama talaboy kutu no mobala so no oto ngwanda ku oyo tokenda ndako ya sika ezendengo na mobali bana mwana kufi mama mbongo comme na ndako bana pesa nga mbongo osakana te asala mbongo na ndako mais na o sepeta mona mbongo oyo c'est comme si nazomona ka bien te na sepel na ngate mama siko mta bomba ka mwana mama ka bomba mwana yoka mama na bango mobala ozaki tanga difficulté tango apasi mobala azwi mbongo asombi ndaku alobi kutaka kwatala kombo na yo
yo okende kosepela ndako wana ya sika ozolinga toza mwana zoba mwana okobota mwana mususu mama na okobota mwana mususu mana 17 yango mwana peso na susu retardé. Qu'est-ce qui ne va pas ngana sepela aboya bino yo na mona za mutune sa malamu te mwana wo mutune sa malamu te soki oboyi comme ça ngana kozwa leki na yo po tozala mbongo ya libala oyo akozongisa te leki na yo akende kuna a remplacer yo po ngana moni moyen te Maman kenda tie pas mobali wana explicable. Non papa, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, on a compris moi c'est ngai, nzamba pamboli biso, kaka koma nzambe wa nzambe na bino to nzambe na biso. Nzamba pamboli biso dans to sombi mutu kasika jeep boye nandaku ya kana demo mona kufi boy. Cause après coïncidence ça on ne sait pas, on va pas rentrer dans les détails wa pour mutapesi solo azali mutu oyo ya Fabien papa fisto kotanga kombote. Jeune fille wana aboya na mutema moko. Aboya na mutema moko. Na esa bino ba ba chrétien n'est-ce pas? Ba sa ba chrétien catholique. Papa na bango pa tala bi Makamo bande banda na lo peut yebisa sango mokonzi te hein. To kende ko isa sango mokonzi makambo. Papa zo mona na ya mwasi. Bakenda pasango na messe à 6h. Bébé qui risque catholique dans la messe chaque jour à 6h, n'est-ce pas, de 6h à 6h30. Akenda pasango mokonzi. Après messe ba mona sango na bureau wana ba sola sango ba expliquer sango makamno surtout sanga bi ça va boya na cure lobi to ko sala prière. Prière sango sala prière. Sango ko ça va non oui. Mobali na yo mutu asakrifia mwana na yo. Tangu akendaka na yo wana, akendaka na temple, akendaka ba a livre, on ko livrer am na ye malembe alors po ay bisa yo te yango na ba ko gâter. Biloko na ko sombela yo bilamba cher, ba sel fona cher, ba moto za ki échange na molimo na ye. Moto ba somba ki wana, ezali moto oyo Awa qui est moto ya ngonde ekobomaye et ça transforme bon na lokola moi na sala accident na moto mais papa le kissier pour na mbongo wana azui ezali mbongo azui pour moi na wana kufi akeko sala yi moi ça bina yeba ki makambo wana na yeba ki makambo yango esimo ngane ko simbate epesi pasi ya kosakana te papa silike koso tango bazongi na ndaku bayebisi mama bayebisi mama bilukuta mama boko ndima mama la bangwa lingi akende aswani sa sango talaba mama mususu. Est-ce que maman entre parenthèses bon petit du solo mais tout ça analyse toujours réfléchir à haute voix. Est-ce que maman peut avoir beaucoup kilo azape la complicité na bokilo na yekunate tala kunseki tala kumamba to kota en détail té pour les familles abatu ya mort d'homme na katali solo autre beta ngona intelligence nyosoto mama aliko insister kaka mwana na ye parce que mobali alongo na ndako ala kala akena ndako ya sika déjà asombi biloko nyosoto ya sika mwasi atika na ndako na ngwa kala est-ce que bande ko futela wana mama ya bisiye na pesi yo 2 mois soki yo OK pa mbal na ote ngana kozole kina yo na kina yekuna akele kutaba parce que dans mbonga libala kozongisa te mama mutu makasa ko kata papate basuki en quai de cheval likambutu na mitu oyo ezandengo wana est-ce que fi oyo balobi abosa na makambu akende kokota libala wala po alia pe mbongo ndenge mwana za sacrifier to à côté ville ata la chemin mususu do papa la mwana mwasi bali ni moko mama na leki na mwasi bala bulko pour leki mwasi abona ka mbongo ba petit android leki mwasi sana 21 ans azomona ka no mbongo akezo mbongo tala histoire très compliquée pesa bande ko conseil ba koyoka parce que bango wa pesa sur la famille comme bango commentaire soko otinda audio otindi audio otindela bango omoni jeune fille oyo asala ndenge a tracer chemin na ye pour atelier de couture na ye amona rappel ba katru bien za makasa nkembo to akende ko sangala na mbali wana ba continuer vie so ka ko sangala ata ba boti bana qu'est-ce qui prouve que awa mwana ke suka ekozala ye moko te tala kunseki tala kumamba tikira so commentaire
Merci Nabino bolandi biso bozala ki ebele soko sepela lisolo oyo merci mingi partager kasi ata soko sepela nango te yo partager peut-être lisolo oyo ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala yo muto tala biso soki ozala lisolo ko pesa benga biso opesa lisolo na yo kasi soki obengi biso ozwi biso te komi tungisa mate tikela biso audio tokoyoka yango et puis tokozongela yo bande ko ebele bo mi tukisa mutema pamba soki okomela biso message obengi biso invité otini audio nan de répondre ote komi tungisa mate ba message de la plus de 1000 totanga yango malembe l'équipe rédaction ti okomona réponse okozwa est-ce que komi c'est que bien allez portez-vous bien santé de fer à tous chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende